La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Bonsoir la famille, Mbote Bandeko Bolandara Biso, bonsoir, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. En tout cas, Bandeko Bako Tara Awa, Bandeko Balandara Biso, Bayebi ki Awa Tulobara toujours. Bonjour, bonsoir, Yango et dépendra penza na ero yo Okolanda Biso. Na yako lobela likambu ya Irsil Peshanga. En tout cas, tant na lobela likambu ya Irsil Peshanga, nana pose Papa Ibutu. Papa Ibutu, vanda pena na première place. Tomona ki Peshanga leka ki na émission, batuna ki question moko concernant Sila. Peshanga réponda ki na réponse oyo esengela ki apesa. Peshanga réponda ki na ndenge na ye. A réponda ki penza na ndenge na ye, a réponda ki pe bien par rapport ya relation au bazakana Sila. Par rapport ya makambu ndenge zo kendela, par rapport à vitesse à réseaux sociaux. Peshanga réponda ki na bandenge na ye. Après réponse ya Peshanga, babakuk batomboki, ba émission comme sala mibele, mutuna muta oleka osala émission na bandenge na ye, mutuna muta zoleka zoloba na bandenge na ye. Alors, eloko wana yango nde toyekolobela. Na otela bino émission moko Papa Ibutu auti osala, na otela bino yango a Bolanda. Après to meka penza kolubila yango ensemble na bandeko yo nyonso bolandaka biso. Bandeko nanga so ezamba no liboso koti na chaîne na biso, so ezamba liboso koti na Irsil Botelwa TV en tout cas, au s'abonner, au commenter, liker, partager na Facebook, partager na WhatsApp et puis partager na Messenger. Ah tolobara toujours ceux qui au koti tant vous s'abonner ko bossa na te, activer cloche de notification pour que prochainement tant que tu ba analyse na biso olanda biso ici kanon sozala. Alors na chaîne na biso to finga te to sala ba analyse na biso lulenge sengeli a penza mafinga et le kakate. Bandeko nanga likambo yo ya Irsil Peshanga na yoki pasi Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali si ekimayo kimobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi. Ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Koyoka ndenge babakuk bozwa be mission, bokomi koleka na ba TikTok, bokomi koleka bosala ba challenge pona koluka koya ko critiquer to pe ko finga Irsil Peshanga. Mais en réalité, Peshanga répondre ma bête. En réalité, Peshanga répondre likambwana ma bête. Peshanga na sila bazaka baza bon terme te. Peshanga na sila toyebi ke baloba na rate. Toyebi ke ba fani ya sila bayaka ofinga Peshanga. Maintenant to mona te ba fani ya Peshanga bakende ba finga sila. Siko parla boyebisanga bolinga ki Peshanga apesa réponse nini. Tango batuni eke si la zo manki na scène bolinga ki Peshanga apesa réponse nini. Po même yemo ko Peshanga joani sou pampamba te.
Même peshanga ye moko, a joué lisu pampamba te. Siko bolinga ki peshanga a répondre ndenge nini. Bolinga ki a répondre na façon nini na question wana. Soki peshanga yaki a répondre positivité, kaka bino bataliboso bolinga bo bando yo finga ye. Wana to bosa na te. So peshanga yaki ko répondre positivité, a répondre pena que non azo manke nga bwewe. Kaka bino bolinga bo finga ye. Kaka bino bolinga bo finga ye. Alors peshanga répondre a fingi pe si la te. C'est que moi je comprends pas. Peshanga fingi si la te. Mais peshanga a répondre na façon o ya kokeli ko répondre. Ici peshanga finga ici la te. Peshanga finga ki si la te. A répondre question na ye normal. Na ndenge o ya répondre. Mais beaucoup mi kose lango ba émission et belé. En tout cas, na lukana nous réponse ya Irsil. Soki na ozana ngo awa na ba ninanga. Na lukango na tiela bino. Ezaki mission moko ou ezaki clair. En réalité, peshanga baloba na raté na sila. Tant que batounie sila à répondre très bien. Que baza bactère, baza bactrice, à répondra qui bien. Peshanga répondait ma bête. Donc, pas si na bino. Tope posa na bino zekika bomo na ka peshanga répondre que oui, si la zo manqué na scène. Si la on manqué peshanga na scène deni tandis que baloba na raté. Baloba na raté si la on manqué na scène deni bandeko. En poule nango ezo déranger ngai. Baloba na kate. Siko bato baloba na kate. Bako mankane na scène ndenge nini. Si la koya ko manqué peshanga na scène ndenge nini. Po baloba na bango te. À un moment donné, bozara pe na mawabatu. Mo bozara pe na mawabatu bandeko nanga. Otali pe likambu boyo ki pe mawa. Bino boya kaka ko finga makambu nyoso. Bino boya kaka ko loba makambu nyoso. Bolinga ki a répondre ndenge ni bolanda na otela bino question o batuna ki Irsil Peshanga à propos ya sila boyo ka réponse ya Peshanga à répondre mabeto à répondre malamu po Peshanga na sila baloba na bango te Peshanga na sila baloba na te réponse na ye ekei selon amitié na bango selon relation na bango ndenge ezali fallait répondre deni. Soka à répondre ndenge mususu boye bo fingiye. Bolinga ki répondre neni adorer sila mema sila na mukongo. Mutu na mutu baloba na rate batu na batu garda bandi na bango c'est tout. Boya bino nyoso boyeli mutu moko. Bino nyoso boya kolobela mutu moko. Bino nyoso boya ko finga mutu moko. C'est normal ekende la bongo. Même si la soka leka ki na émission, batounie à propos ya peshanga, alinga répondre quand ndenge peshanga répondre. Pour ba solo la raté. Pour ba solo la raté, bolinga ki a répondre ndenge nini. Bisono sotoyebi ke wenge za la raté. Combien de fois babakuku ba finga peshanga? Irsil Peshanga la na motema munene. Irsil Peshanga bazala ba amitié na sila ya kala. Aux réseaux sociaux mobimba yebi. Avant barando na bangwe ya bazala na ki amitié moko ya kala. Nan to mona te Peshanga bibi na te vaye ko expliquer loko ba welela na sila. Non pe to mona te sila bibi na TV aye ko expliquer loko ba welela na Peshanga. Biso nyoso to yaka ko expliquer loko ba welela na réseaux sociaux to tato na kaka. Biso nyoso, oto yaka na réseaux sociaux ko expliquer, ba welela ki boye, ba uto tato na kaka po Irsil Peshanga ye moko, na sila, ba ngonde ba yebe loko ba umi bale ba welela. Donanga na yo, to tikala ko ye ba ngote so ba umi bale ba ye na vérité na réseaux sociaux te. Mais talande to kuma na ba vérité, vérité bimi, bo ba welela boye, Irsil likuta zaki na jalousie, Irsil likuta zaki boye, Irsil likuta zaki boye. E bongo so ki sila nda zaki mabe.
Lelo tokoma omonango, si la bebanana Irsil Pechanga, si la bebanana Dinana, si la bebanana Belvi, si la bebanana de batu nyonso wana bazaka mabe si la ndaza bien. Poni bolinga kozoka ba part de choses bolinga kozalaka kozoraka ko parti moko. Boko kepe ko beta émission Pechanga kara eleki. À répondre selon ye. Abakou vous allez focus na matière assis là. Vous allez focus na ba vidéo assis là. Vous allez focus na ba théâtre assis la postaka. Muto soka leki na émission ba tunye kombo assis là. Muto boyebi ke baloba na rate. Bo s'attendre te ke muto ana ya ko beta maboko ya ko adorer si là. Po ba solo la rate. A osala ngote po finga ye. Ata si la zo manquer Pechanga na scène Pechanga olobangote. Pechanga olobangote. Pechanga répondre clair. Réponse na eza net. A répondre kitoko selon ye. Est-ce que beaucoup tika tate Pechanga pe mata na kimia? A pe mata mukie pena pemi penza. En tout moment ezalaka Irsil Pechanga. Ezalaka Irsil Pechanga. Boya kaka kofinga Irsil Pechanga. Non. Ibutukuta longwa na e comédien akoma na e fan. Ibutu combien de théâtres de yaba pesao? Combien de théâtres oh yo le jour joua? Combien de films oh yo le jour comment? Kaba comédien mikie simanda kunde bochaka diski bozo créer ka trouble na ba comédien minene. Bino nde batu bo créer kindoki, bino nde batu bo créer séparation wana. Bino nde batu bozo créer problème wana. Zela yo petango oleka. Zela yo petango oleka na émission. So batuni aussi la zo manqué yo te sur scène. Yo pesa point de vue na yo. Pechanga leki na émission. Pechanga pesi point de vue na ye. Irsil Pechanga pesi point de vue na ye. Alobeli point de vue na ye. Mais talandenge bo boteli yango ekomi problème. Talandenge bo ya kofinga ye. Ce qui a répondu qui ka oui, si la zone manquait na scène, bolinga bo sala sous émission bo finga et finalement toluka nini? Toluka nini? Tozaka wana poto finga ka air nyoso. Tozaka wana poto lo. Biso tozaka wana poto mona kama bea batu. Donc si la za bien. Biso tozaka poto mona kama bea batu. Pechanga za mabe pas si la. Surtout que tu belle vie to lo bate. Si comme muta leki na émission à répondre. Beaucoup mi ko différencier. Pechanga a ko telemana si la tena ko jouer. Si la leki na ko jouer. Si la boy mutu na mta jouer na ndenge na ye. Pechanga jouera na ndenge na ye, si la pas jouera na ndenge na ye, mutu maka ko bomaka muninga pa bando al jouer lokola muninga zate. Si la ana talent na ye, Pechanga ana talent na ye, Belvi ana talent na ye, Dinana ana talent na ye. Tolinga te tozalaka wana kapoto ko kanisaka kaka bango. Tolinga te tozalaka wana kapoto lobaka oya leki oyo. Bozaka aleki ye, ajoua kitoko koleka ye, azo jouer bien koleka ye, ye koto azo kokate, ye koto azo finalement, toluka nini? Bozana tchela bino, toyoka réponse à Pechanga, après na tchela bino ba propos ya Ibutu. Ibutu beta matolo e pas si la ndengo beta matolo, tika ba kombo batu. Et si ba sirnoma yo mwa mobali songi, eza kitoko te. Eza kitoko te. Yo tata mukolo okomi si la na libumo chiki libumo polele beta matolo ndengo zo beta. Mais yebaka un jour que si la za comédien lokola yo abundi po na carrière na yepa koma ndenga za. Koya ko fingela si la batute po ba tchaoka. Pechanga lobaki selon ye. Kende na émission yo pe oloba selon yo. Soki yo kumisaka Pechanga enan sila, soki yo kumisaka sila, Pechanga kumisaka sila te. C'est normal aloba ndenge ya lobaki. Alors les cas na émission kende pe koloba selon yo, loba ndenge yo monelaka, loba ndenge yo yebeli.
Et non au profiter na o muninga lobaki. Eza kitoko te la famille. Toyoka peshanga Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. S'il vous plaît, partagez-les dans Facebook, partagez dans WhatsApp, partagez dans Messenger. En tout cas, boyoka peshanga, question batuniye, boyoka na réponse sinae. Sila ne te manque pas sur scène. Bon, artiste, azara préférence, c'était la scène. Artiste, azara préférence, c'était la scène. Pour les gens, on est en Amérique. Si on est en Amérique, c'est là que artiste oyo tozaki na bango à chaque fois topostara on nyonso bazate dis-moi na olukane na ça producteur na exiger ni faut que ndeka na Kinshasa to ke lukana Paris faut ka po public congolais des autres carrément na biso le public congolais na biso Maman Koro, comment on l'appelle? Maman Koro. Ouais. Côte d'Ivoire. Oui, Côte d'Ivoire. Abidjan. Ouais. Tu es parti, d'abord tu étais parti pour une autre aventure. On va découvrir Yo, Zongisi Yo, pour maintenant travailler. Ouais. Dans le nation, non, on qui va bon question dans le dossier là. L'olé non ni nous car ça qu'on va place voilà. Mais il faut qu'on attend pour comprendre les autres là. Moi je l'aime mais on se comme va tellement orgueil hein. Mais la logique des choses tellement là mambo ils ont no forcing. Là on a coaché là on bat mal à l'aise. Non, on a appelé Kimia, na poche qui Mobutu, qu'on a vraiment tranquille. Qui Mobutu. Il y a beaucoup de Mobutu. Nous avons depuis longtemps. Il y a moi, c'est notre Ils ont la Côte d'Ivoire. Ils ont la Côte d'Ivoire. Si on a sur la vie sous la bâtisse sous son dit MBC, Boyoki réponse ya Ixil Peshanga. Tant batuna qui est pour na sila. Batuniye sila zo manqué sur scène, Peshanga répondre que artiste aponaka mutaro jouer na été. Oui, c'est normal. C'est normal à répondre bongo. C'est normal à qui ma question na jaro wana qui me li question. Kaka bino boya na matière awa. Ezaka matanga nani ya Richard. Matanga moko boya comédien moko boye. Kaka bino boya awa. Tomoni Irsil kuna akimi bato asila. Mutu amemake loko wana muto nani o akufara la mukaka o pamba nani Yandi Mosi voilà. Papa Yandi Mosi amema matière amema makambo wana na réseaux sociaux. Irsil na moni ekuna. Irsil azokima bato asila. Irsil azokima. Kaka bino moko bochaka Irsil Peshanga mal à l'aise. Bino moko kofingaka Irsil Peshanga nyonso. Bino moko bolinga komona Peshanga sala likambute succès sila Peshanga kutu boye Peshanga siko bobandaki ko s'attendre na Peshanga lobandeti nini. Bobandaki ko s'attendre na Peshanga asala ngondeti ndenge nini. Alobandeti nini, asala nini, aloba to batuna ke question wana. Réponse na bino, posa na bino zaki Peshanga loba nini. Yaya, muto boloba na ate. Et surtout binemi ya Peshanga na sila, ezateka ya bango mibale me bafani ya sila, bataka Peshanga mal à l'aise. Wana toko obunga ngote awa na émission na biso lelo. Wana toko obunga ngote. Wana penza toko obunga ngote. Wana penza mutu mwa ko obunga ngote mutu mwa ko ya lobate awa keno kutu ndenge eza bongo omoni kutu Peshanga toyebi biso tout. Ke baba kuku bataka Peshanga mal à l'aise. Réponse à Peshanga ezala nini? Réponse à Peshanga o répondre nini? Peshanga o loba nini? Pwani ka bino bolinka loba o bino bolingaki. Pwani bino bolinka loba ka o bino bozo kanisa, o bino bokanisa ki wana. Chacun fait sa vie. Si l'on sa la vie na ndenge na ye, Peshanga posa la vie na ndenge na ye. Bokobaka yene kulusu pona nini? Bokobaka yene kulusu na tina nini? Na tina ni bokobaka ndeko na biyo ne kulusu. O abungi awa na réseaux sociaux.
ke bayokanaka te nani oya bungi awa na réseaux sociaux ke isil peshanga na sila bazalaki bakamarade nani oya bungi awa na réseaux sociaux ke kikamarade ese sila nani abungi yango awa nani abungi yango awa bino bokasusu babakuku bobanda kofinga peshanga te mais peshanga pas répondre boete mais peut-être alobine kaka tojouaka te sili boyebinde bosabola peshanga alata elamba boye bofingi bokutani na matanga boye bofingi alata kuta elamba kaka ezalaka elamba file ndenge ezalaka na buzoba soko olata ngo mwa linzaka ekoti kaka esali lokwa mwa kotoboka mokie boyebi pe keze elamba file emona na penaka linzaka ekoti me tala nde botia peshanga na baminiature epa na bino peshanga mema ngamba amema problème peshanga meme kulusu epa na bino bolingaki peshanga lobani bandeko bozana tiela bino ibutu bozana tiela bino papa ibutu luka musala mususu osala luka penza musala mususu osala papa ibutu tiko tiaka bacomédien o bayebana mal à l'aise oyo yebani na ona nti tiko tiaka bacomédien o babanda musala na bango kala ensemble ata babebana lelo lobi te nzamba ko sala grâce bakoyokanaka tika kotia bango mal à l'aise sala carrière no na ndenge na yo luka po yebana lokwa baninga luka yebana lokwa bapapa koba carrière eza mulai likambango nini botinga masila na nzoto likambango nini boyoka pa ibutu boyoka pena bapropos na ye boyoka o ibutu alobi na otiela bino boyoka makambo ibutu alobi ndenge a réagir par rapport ya ici peshanga ibutu koya ko attaquer peshanga te ibutu koyiki jabe ko attaquer peshanga na réseaux sociaux papa ibutu théâtre o peshanga sali na vie o sali munante théâtre o peshanga sali na vie papa ibutu sali munante o sali munante okoki jamais koya ko attaquer peshanga directement ko bando finga peshanga non o diembeli na sima kombo asila odiembeli kofinga peshanga koya koloba est-ce que tant o peshanga bandaka carrière na ye na basila papa ibuto ozalaka ba théâtre ka banzonzingi o na ba YouTube esangisi bino ba banzonzingi na ba YouTube esangisi bino okoyo finga peshanga bongo te po peshanga répondre na bandenge na ye eza pasi pour na bata théâtre na biso eza vraiment pas bande on nga tiela nga j'aime partager la vidéo to landa papa ibutu la commune de l'attention manina si la Gisalo de 3 5e mois 2026 France ici azo boudé azo boya si la boso tu vois expliquer le moko ici peshanga ailleurs soki na konsi nzambe asala mokili asala likolo na se aboma ngai apesa kaya ya fila nga natika na bongo na jure bawata internet oyo bayebele mokili ozala carrière papa ibutu carrière na oyo nini osali déjà oyo etelemi makasi ici peshanga aye ici peshanga en plein de tournage ayemba mélodie abimisi bitumba ma cause de merci là vous avez mélodie c'était quoi la cause que non pour la mini mélodie à boaki moi c'est ya Jojo Ngonda c'est quand c'est la mission le bâti cassé la sala musala si la sala musala y ça travaillé à sala après fait France ko ningana parler ko bouger eloko ba comédie bozana katano papa ibutu eloko ba comédien ba obomanaka lelo ba comédien ba vivre toujours na maloba passé ce qui tobi total émission o ya gola sala ki pona ko répondre e yenga ndenge yenga lobaki que non car deux ans vrai ya gola vivre toujours na le passé tozalaka na tournage car dozo abengaka e yenga répondaka o luko yeba tournage o bazaka na ya mkoloni 2009
Olukoye balikambo alobi wana ezaki ya mukoloni 2010. Lelo to na 2025. E ande moko na makambo enga ucholoba. Isi peshanga abunda na melodie, abunda boye, po abwaki mwasi yake ya intel, po asali oluko landela so eza ya solo. Oluko landele leka kan oyoka pe 10 ans passé. Oyoka pe 12 ans passé. Mais comme ba comédien va utiliser toujours arme ya ba passé pour na koluka ko tirer ba ninga. Tolo balikamba passé te papa ibutu. Tolo balikamba lelo. Loba likamba lelo. Oh wana lobeza nango na sensité ke peshanga abundisa mutu boye po mutu wana buaka wana eza na sensité. Loba likamba lelo toleka. Ceux qui sont la date à France, ceux qui France sont les 26 France, félicitations. Beaucoup de courage nasi là. Félicitations. Et ça le coup mwamboka. Mais ça te que yangonde boya ko fingela irsi peshanga. Papa ibutu mukoni ota date atana stade à 20 mai. Mukoni ota date atana ba journée culturelle l'école. Qui papa ibutu pe alors que ça la moi plein mot bonne journée culturelle l'école. Bino ba comédien bozaka pona ko détruire ba vie ya bandeko na bino ba comédien. Bozaka pona olukaka ba rando entre bino na bandeko na bino ba comédien. Bozaka wana pona ko luka kimia te entre baninga. Bomoni onteke bolukela ici peshanga na si la kimia te. Po emso si la vanda ka tali na émission nga trouver nango normal. Mettons bino bobandi ko loba esika aza lobi oui c'est que peshanga lobi mabe. Mais ye moko au fond de la monaki ke non alobi mabe te. Utika biloko wana. Yango ba succès na bino zo kundama, ba succès ba tumuso ezo mata. Bato bino bokoma okumisa baninga na bino ba komende bokoma okumisa ba o mata. Bino succès zo sila. Bozo kundama kaka bozo zinda. Baninga ba okeli boso bino bo kitaka na se. Likolo okumisa ka baninga. To continuer hein? Tout le monde va bouger. Ma fille Siatou là, mon idole. Les jeunes les banques Dia. T'as fait ça Caleb. Les jeunes les Caleb ouais. Caleb les jeunes. Nous enfants tiens viens. Nous sera là-bas Caleb les jeunes. Avant Caleb comme les jeunes, faut y bouger. Let him go comme les jeunes. Caleb je l'en garde. Si on bolandi place oyo, mutolokwa ibutu à se comparer na par Caleb. Est-ce que ba théâtre au ibutu a joué, ba théâtre au par Caleb a joué, et ça ba théâtre au ibutu a joué. Est-ce que ibutu a joué na évité ba comédien ou na évité ce qui na évité to landa kaka. Problème. Quand les gens ont marre de bouton, les gens ont gardé à dia, bamba le sombo, baba bibisa, baba mettre paille, baba. Tout le monde s'en dit, Caleb, quel Caleb que tu me parles? Caleb est le biographe. Du coup, Caleb a moi, qui est le théâtre? C'est mon fils. Je l'ai dit. Hans, à manier théâtre, il vous a Caleb. La France va prêter ça Kozanga et comme ça mutu mabe. La famille kozanga na vie eza mabe to ça l'effort ata mukie mutu azara nango. Kozanga et si sur valeur. Kozanga et quitte sa réputation na yo. Et à mon comprendre ibutu na miloba peut-être sala ngo po batu basunga e. Toyo karam comme sur émission moko le kaka ya Gabi sera beba na Teresa. Ya Gabi ayaki alobi ngana na senga rambo pa babaku kite
nga babakuk basutena nga te nga na lokwa ye te mutu babakuk balesaka ye baleta ye bafutelaka ndako babiloko mosusu ezoleka na réseaux sociaux et faire comprendre directement que mutu oyo osala yango po aganye ka motema babakuk ayebi ke babakuk bazalaka bia baosombele boye baokipe boye yaka finga sala boye baosombela ye mais c'est regrettable et pas Ibutu. Ibutu a comédien, nde Pechanga a comédien, nde Kaleba a comédien, nde ba comédien baza, nde Sila a comédien, nde pe Ibutu a comédien. Mais a pasi pe mawa. Nazangi na commentaire au baksa ebele. Izaka pasi pe mawa. Merci Irsil Pechanga, beaucoup de félicitations. Na émission na yo, uzaki penza sage ya ko répondre sagement. Et puis courage, na makambo no sezo koma na réseaux sociaux. Tu ebi que na réseaux sociaux tona bato ba comprendre na makambo, tu apena bato ba comprendre na makambo te. Alors beaucoup de courage na ba émission no so ba sala pona ofinga yo. O est important bo ebi déjà sikango, bo ebi déjà bato ango donc inutile ya rolandela ba makambo susu. Merci beaucoup na bato bolandaka biso nzamba lola pambola mututu. O atira liboko na na chaîne na biso pona soutenir biso. En tout cas, merci beaucoup. Tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui t'attendent Zambé à Zongité. Quand vous abonnez, activez la cloche de notification et puis aimez vidéo, partagez sur Facebook, partagez sur WhatsApp, partagez sur Messenger. Tokutani à la prochaine occasion. Ceux qui sont sous à Zongité. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.